soki bamoni eloko ezali te na kati ya malonga oyo bango bakoki kopiblie bakosala yango te, mais soki bakuti yango komona bapiblie. Le frère doit se rappeler, Michel Bakende, il doit se rappeler, kaka ndenge olobi très bien, que le frère s'était repenti avec larmes aux yeux sur bafeu wana. C'est vrai qu'alobi batilaki piège, mais andimaki que c'était lui. Alobaki abadra kobanda lisusu te. Il avait même annoncé qu'il s'était retiré na carrière musicale. À se retirer pour avant à réfléchir malam. Mais combien de temps ce frère-là avait-il pris pour se retirer pour Azoatan? Ce n'était pas beaucoup, c'était peu. C'était peu. Lelo et comme le local a un adage moko na français lobi chasser le naturel et il revient au galop. Version onga na yoki batubaza koloba et que ezali mwasi mususu oyo ye azalaka na ye soki ndenge nini kuna apindelaka soki bambongo soki makambo ebele ye kokendaki kuna oleka kende pa afi wana oyo isamble kili soki azalaki molonga nino efalaki ya bala ye atoko ya kote mosusu kanda sikoyo ya fi wana nde autilize bato po te bapiblie babiloko wana. Ndeko nanga Alvin bamusicien chrétien oyo pardon vi bakomi kolaki ezali pas finir. Omoni kozwa mbongo ebele, omoni kosala succès ndenge ekoki te mpo na bango. Mais le frère Bakenda ye ntango asalaki nini atubelaki makambo na ye, il a pris trop peu de temps pour na réfléchir sur mabe ekomelaki ye. Trop peu de temps. Les gens lui ont poussé à zonga la carrière, lokolo sengi pardon. Mais il devait réfléchir. Il devait réfléchir davantage. Pour te ekomele lisusu mabe te ndenge Yesu ayebisaki la femme adultère wana kende osumuka lisusu te de peur que loko ya mabe ya plus grave ekomela yo. Voilà ce qui est exactement arrivé à Michel Bakende. Tellement il s'est converti et que à se repentir à Sengi Bolimbisi au lieu qu'azala na bagarde fou, c'est-à-dire autour de lui azal na ba relation mindité, parce que ce qui fait défendre ma musicien ce sont les relations. Ce qui lui a fait trébucher, relation ébélée avec les jeunes filles. Un véritable chrétien au comment on a été dans la relation na basi ébélée, beaucoup de relations avec les jeunes filles. Bango nde bazalaka mitambo na bango, lui n'a pas voulu écouter. Voilà comment Sikoyo est commélié de plus grave. Ce frère doit se retirer pour toujours na gospel music. Na lobby, na répétant malam. Frère Michel Bakenda na tangi kombone. Il doit se retirer pour toujours na gospel music. Mutu mokote ayoka lisusu banzembo na ye. Qu'il se retire libella tika même pas takoyim. Avanda. Parce que là c'est trop, il peut pas continuer à exagérer ndengwana. Abima avanda. Akota retraite ya mulai ya musika. Na lobela ke même avant. Nous a commande à se retirer, à kende kobata ma musika. Ngai naza complètement déçu. On a likambo ekomeli lisusu frère. Ma version ezali kobima ya ndenge na ndenge. Na yoki que le frère dit que ba pirater WhatsApp na ye oyo asali la kapona évangile. Batinda ba vidéo ya malamu te. Nazali kokamwa lisusu makambo ya lolenge wana banani bazali kopirate ba WhatsApp ya bato kaka ya yende bakoka kopirate. Shalom bien aimé dans le Seigneur et bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci na bino nyonso tout bien aimé bozola na biso de partout. Bozo benga biso bien aimé nzamba lola amona bino toujours na cadre ko informer bien bandeko mingi ba bengaki concernant émission to sala ki nandeko na biso Jilingando la lobby sur ba vidéo ezo tambola sur sango to monaki que na ba page ndenge pe ndeko na biso frère Michel Bakenda yaki koloba ke non ba pirata WhatsApp na to meka ko sa analyse mona Jilingando la lobby bandeko balandaki to publier vidéo en lobby na ba pourquoi bien aimé mais la vidéo bon que la vidéo a été supprimée bien aimé dans le Seigneur.
ba bloquer vidéo biso to yaki wan pona ko finga Michel te ko telemela Michel te to yaki juste ko sala analyse concernant makambo ezo en accord de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Vidéo ezalaki bloqué supprimé bien-aimé dans le Seigneur. Na makambo to sola ilobina ndeko Jingandola mais na tongo wa bomona yeke comme il déjà n'a plus de 9 000 c'est 10 000 bien aimé parce que tout chacun en lobby na boutou le long na tongo la vidéo a été supprimée bien aimé dans le Seigneur et même réalisateur zongi sur le source to ebité to fingi Michel to salé le remonter to ça juste analyse na ba makambo ezoleka na corps du Christ. Michel n'est pas la première personne makambo ekomela ba musicien belé ba pasteur binomongo boyebi ndenge salama na Congo quoi. Donc c'est ça quoi biso tozo sa musala na biso nous sommes au milieu du village toza contre ndeko mon côté problème mon côté to ça toujours musana biso ndenge to message na bandeko bazo benga ko critiquer ko finga net ke ndeko moko pasteur mo bengi asidika lobi que oh yonde nini ozo benga que pasteur Feza Musia azali le seul et unique pasteur vrai oya na kata Zurich problème exactement so moment que yo pose vrai obimi olobi que oza vrai et seigneur que misala no emona que oza vrai pasteur bien aimé dans le Seigneur hein donc molimo mo santo a témoigner sur yo pour selon là ça m'engage que moi bien aimé dans le Seigneur et tel qu'en mo na lobi que le pasteur fait amisi à la bouche autorisée de l'Éternel à Zurich aza le seul et unique pasteur o aza vrai na kata Zurich na éviter ce qui déranger ba pasteur plus de 2-3 pasteurs ba bengi ba siliki naza contre binote na yebi nzambo bino bosa la raté quoi. Donc c'est ça bonzambe na bonzambe lo lezo futa merci na filo moko ya motema bivence de homo merci na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston na bino nyonso tout bozola na biso maman Mami Mbunga pe na papa Blaise Mbunga bien aimé vidéo est-ce que ba vidéo OK Michel Bakena loba ke ba pirate WhatsApp na ba vidéo c'est retrouvé ndenge niki bon est-ce que ba vidéo ezali bien aimé dans le Seigneur OK bazo ba ke mutakala ya Michel Bakenda asali sous scandale neto moni na ba page ebele bien aimé est-ce que vidéo ya mutakala ya frère Michel Bakenda ebimili sous pour la deuxième fois eza ya soloto tozo tango na conditionnel bien aimé to ko affirmer le remonter mais en dehors ya Jingandola et toza pe na ndeko moko jusqu'à Kabeya alobaki ako intervenir peut concernant l'Ikamongo avec un peu copé ça ba musicien chrétien toli peut corps du Christ bien-aimé avec un peu ko éclaircir biso qu'est-ce qui se passe au juste parce que jusqu'à Kabeya azali moko ya ba chroniqueur que donc abana makama ki bonzambo yo quoi depuis kana ba musicien chrétien na ba pasteur bien-aimé dans le Seigneur na raga bien-aimé na émission ciel plus bien-aimé dans le Seigneur donc azam moko ya ba ene que tolani pe lokolo asala musala na ekitoko to me kozwaye to mekempe koyoka qu'est-ce qui se passe jijika nanga munaye akoloba nini bien aimé kolobake avant que to ça les émissions na invité nanga za na nga to yoka kulutu papa parce que yo nde o mesana na ba musicien o bandi o bimisi ba musicien chrétien ebele na mboka na biso o bani na bango o wuti na bango dans les néants o ba bimi na misu na yo o bana musala o liboso na biso to emboîter ba pa na yo to ninga ki pe to yoka lito ina o jijika kabe concernant makamo ezo tambola na page presque ba page nyons tout concernant Michel Bakenda de source il paraîtrait que vidéo na emusu ya mutakala et bimi koyoka ba makamwa surtout et pas un frère à cinq église pardon concernant Arto et Salama qui la fois passé à reconnaître en cinq église pardon que toyoka ngo source que zongeli toujours na komo na jijika yo monya ndenge ni toujours que na ba musicien chrétien. Bon merci na ko associer na émission na yo oyo ngai naza complètement déçu ona likambo ekomeli lisusu frère ba version ezali kubima ya ndenge na ndenge nayoki que le frère dit que ba pirater WhatsApp na ye oyo asalelaka mpo na évangile batinda ba video ya malamu te nazali kokamwa lisusu makambo ya lolenge wana banani bazali kopirate ba WhatsApp ya bato kaka ya yende bakoka kopirate kala wana bazalaki kopirate yango te ndenge nini c'est vrai qu'il y a ba réseau ya bato misusu
kolinga kolandelaka ba oyo nyonso moto azali na telefone na ye kotalaka bakubene nango na baordinateur batali oyo nyonso eza na kati ya WhatsApp na yo baimage baconversation nde bakopiblie yango soki bamoni eloko ezali te na kati ya malonga oyo bango bakoki kopiblie bakosala yango te mais soki bakuti yango komona bapiblie. Le frère doit se rappeler, Michel Bakene, il doit se rappeler kaka ndenge olobi très bien que le frère s'était repenti avec larmes aux yeux sur bafeu wana. C'est vrai qu'alobi batilaki piège, mais andimaki que c'était lui. Alobaki akobanda lisusu te. Il avait même annoncé qu'il s'était retiré na carrière musicale. À se retirer pour avant d'en réfléchir malam. Mais combien de temps ce frère-là avait-il pris pour se retirer pour attendre? Ce n'était pas beaucoup, c'était peu. Aux monde, c'était peu. L'élan est commis le local à l'adage mon qu'on a français lobby, chasser le naturel et il revient au galop. Version Ongana Yoki, Batbaza Koloba. Et que Zali, moi si nous chouchou. Oyo ye azalaka na ye soki ndenge nini kuna apindela ke soki bambongo soki makambo ebele ye kokenda kei kuna oleka kende pa afi wana oyo isamble kili soki azaki molonga nino efalaki ya bala ye akoko ya kote mosusu kanda sikoyo ya fi wana nde autilize bato pote bapiblie babiloko wana ndeko nanga Alvin bamusicien chrétien oyo pardon vi bakomi kolakisi ezali pasi nini omoni kozwa mbongo pele omoni kosala succès ndenge ekoki te mpo na bango. Ce n'est pas pour rien que kolo alobaki na badisciple na ye eloko moko ezali ya motuya baloba mabe na bino kaka kasi bolamu te soki balobi bolamu na bino alors bokomi bafaux prophète babetela bino maboko te. Mais aujourd'hui, ma musicien chrétien, pour la plupart, veulent à ce qu'il soit applaudi dans la succès bazwambongo sans qu'on maîtrise na banzoto na bango. Les frères, peut-il nous dire qu'il est né de nouveau? Ça, ce n'est pas le fils à Moutou est né de nouveau. Quelqu'un qui est de nouveau a maîtrisé mbongo. Si tu veux voir un frère sérieux, talaye na mbongo. Nos frères ne se sont compromis na mbongo, tena succès. Dès qu'ils gagnent la vie, dès qu'ils réussissent na ba carrière na bango, ils oublient complètement le sambo. Tuna bango nani mutu atanga ka Bible. Allô? Allô? Chou. Voilà, perturbation à connexion, je crois. Jijika ozonga du susu. Alobi totu na bango banani batanga la Bible. OK. Voilà, tous aussi Jijika calamité. Voilà. Donc, naba o bozo la nabiso te partout. Donc, tous allez en direct. Il y a émission Namino la voix céleste. Donc, tous allez déjà na invité nabiso to sona et kalamine awate. To silana na Jijika na moni pelezo kota du susu. Ouais, Jijika o banana. Na moni ekatani hein. Donc, na moni bande konangai le sambo est commis faible. Beaucoup parmi les chanteurs chrétiens, le sambo est allé sous-souter. C'est des gens qui ne méditent plus les saintes écritures, bah comme kaka kosepela kaka kobeta ba concert, kosala ba mongo et puis kosala na succès. C'est tout. Les frères, talande konanga Alvin. Mandela na mabenyo so asalaka bakangai na prison na tango apartheid. Akotaka na prison 25 ans après nga ya kikobima. Mais le frère Bakenda il a pris trop peu de temps pour réfléchir sur ma vie comme il a dit. Trop peu de temps. Les gens lui ont poussé à Zong. Zong la carrière, le pardon. Mais il devait réfléchir. Il devait réfléchir davantage. Pour te comme il est sous ma bête. La femme adultère wana. Kende. De peur que l'oko ya mabe y a plus grave et comme elayo. Voilà ce qui est exactement arrivé à Michel Bakene. Tellement il s'est converti
et que à se repentir à Sengi Bolimbisi au lieu qu'Azala na garde fou, c'est-à-dire autour de lui Azala na relation mingité, parce que ce qui fait défaut dans les musiciens, ce sont les relations. Ce qui lui a fait trébucher, relation ébellée avec les jeunes filles. Un véritable chrétien. Au comment on a été dans la relation, basi ébellée. Beaucoup de relations avec des jeunes filles. Bango de bazalka mitambu na bango. Lui n'a pas voulu écouter. Voilà comment Sikoyo est comélier de plus grave. Alors, que doit faire? Ce frère doit se retirer pour toujours na gospel music. Na lobby, na répétant malam. Frère Michel Bakenda na tangi kombone. Il doit se retirer pour toujours na gospel music. Moutou mon côté ayoka lisusu banzembo na ye. Qu'il se retire libella tika même pas ta koyim. Avant. Parce que là c'est trop, il peut pas continuer à exagérer ndengwana. Abima, vanda. Akota retraite à moulaï, à moufika. Na lobela ke même avant. Dans un commande. À se retirer. À kende kobata ma moufika. Dans la ndenge apôtre Pierre étant à Yernia qui Christ. Qu'est-ce qu'il avait fait? Balobi, il s'était retiré. À kenda ki moufika. Po, à salake loko a Sonia. Wangani Christ. Alobi qui a yebiete. Alléli, il est allé loin, il est allé se retirer là-bas. Christ na mawanenda landa qui place à Zalaki. Pour ébisser Pierre, même qui alobi Seigneur, obi que na lingata Michel Bakenda place à l'andengwana. Il doit se retirer musika à jamais et causer là après 30 ans ou 40 ans après. Ce qui nous a kokele mawa abimele lisusu. Voilà moi ce que je peux dire parce que boso ton aba musicien chrétien à modèle andengwana et comme il humilier nos aînés. Alfine na habité ngonga nota mususu ezali mukuse. Parce qu'il fallait que est-ce qu'il y avait de tels comportements na tango na yo avec ma prédécesseur na bango et salaki nango ya bodele wanate et salaki nango alvin et salaki nango il y avait déjà baka ba prostituée ya mibali pe ya basi na tango na biso on le savait bazaki ko ebisa biso des frères qui sautaient avec ma sœur bazaki ko eba parmi les noms na ba musiciens mineno il faisait ba viwana osomone mais ça qui a publié à Bosoto Boité le na réseaux sociaux et ça la nous on était au courant de ça on nous le disait et puis pour yebaki yango certaines filles mususu bazola kwa kolobela biso yango tel musicien chrétien salingabo tel musicien chrétien on le savait mais oyalelo. Vous voyez comment c'est tombé très bas. Nous comprenons pourquoi Nzambe a lingé sous makamba musique chrétienne dans la République démocratique du Congo. À cause de Boussoto, à salité, iniquité, l'équipe de l'Ebasa, Kosala Makamonango. Oui, mais que les alliés mabe, nos alliés Kosalango. Donc nos frères ne sont pas prêts pour la cause de la Lambo, pour la succès. Ils ne sont pas prêts. Parce que il faut que Luka Kosala Ndengewana. Ils sont attachés na babiloko na kolobana attachés mais les esprits mabé à mondanité zolanda bango tout autour. Donc Michel Bakenda pour terminer Pananga a se retiré na gospel music à jamais. Parce que la musique complètement atikango et que personne ayoka tanzembo na tamoko lisusu ayoka lisusu. Comme ça qu'ils apprennent yakoebake musala oyo basalaka na Nzambe te parce que Dieu est un Dieu est un feu dévorant. S'il continue en s'entêter alors eloko komela et kozala encore plus grave. Voilà on a lobiner pour l'instant parce que makambo eza ebele natangi na l'écriture te soki natangi na l'écriture na kozota ebele mais na lobina no nengwana acho nengo tuningai. Merci de Kwalvi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kulutu Gigi Kakabea. Merci beaucoup. Ok, voilà, Papa Feli, prophète, shalom. Shalom. Réaction, non? Oui, vraiment, ils ont ça la passe. D'abord, Ngaï, dans le cas où on a tombé, il y a les sangai. Pourquoi il y a les sangai? Parce que Ngaï Moko Nazaki na travail Moko Nazo préparé un premier travail à ma casse na kata les sanga. Mais na sala ngo kana bailanga ah mais na monaki parce que devine ngo et aucun document ngata ba 8000 9000 ou 7000 pour na inviter ba sala ba yembi ya minene na siblaki Michel Bakende na siblaki pe Monsumi Balé pour ba sala misatu na kata mululu wana pour te bokoma ko mema musala Nzambe liboso ko kanye ba am
pas ensemble. Ça m'a fait beaucoup mal dans mon thème. Mais encore Michel Bakenda. Oui, il est quand il n'y a même pas longtemps. Tu as retrouvé encore Makamoko, il y a le bosso bandoko bakaye, ba pirata, ba talaka boye, senge bolimbisi. Nous tous nous étions contents que na lolenga senga ko bolimbisi na miso bana Zambie a terminé la télévision, ce n'est pas mes affaires. Comme on t'a tenu bosso bato le bago na télévision ngana talaka bongo bolimbisi ngai, ezaki film moko la kisake. Et les oreilles sont humaines, mais à Sumuki à se repentir, à Zongue pas dans Zambie. Mais pour la deuxième fois encore, même chose se répéter, et vraiment, ils allaient mal à monter. Et nalandi bien de Kunanga Uchi Koloba, nous avons mis na lobby na ye pour avoir une précision dans ma cambo loba, soit lobby le cambo, yebaga ndenga lobby wan ndenge zaleli. Les ala batumusha to lobby to dutaka, mais yendenga lobby wana naza sûr que avec l'esprit de Dieu et avec des précisions. Alors, mon avis, dans les Cambotali, dossier Oyo, il y a Moutakala, Michel Bankende, Nakati, les services sociaux, et qu'il y a Pambate. Mais comment tout ce temps ici, carrière Mobimba, Saliang sous 4 ans, 5 ans, 8 ans, succès ou Saligno, Saza Bambongo, qu'est-ce qui empêche pour Balaka, moi aussi, de publier un gars dans les services sociaux, tel a marié, telle fille, moi, pourquoi il doit toujours traîner à la casse célibat, à Gembe la casse célibat, à Bassi Bazala Bambon, à Bapoto, à inviter à ça dit que quelque part ça prouve que débit pas naïe ya le bosso au côté Makambo Nzambe et Zamabe. Et donc, pas naïa du bosso. Maintenant, ça prouve que pas naïa du bosso côté Makambo Nzambe et Zamabe. Comme tu as trouvé la bonne femme, non, il y a beaucoup de belles femmes, de bonnes femmes sont juste dans ce monde des hommes, papa. Quel caractère? Ange, dans le monde des hommes, il n'y a pas les anges. Dans le monde des hommes, il n'y a pas un homme ange, une femme ange à Salakate. Dieu a créé les hommes et les femmes. Les femmes ont leurs défauts, les hommes aussi ont leurs défauts. Il n'y a aucun homme dans ce monde ici qui est correct à 100% comme un ange de Dieu. Non, même parmi nous les pasteurs, il n'y a aucun qui peut avoir la sainteté plein comme un ange de Dieu. Non. Nous marchons, nous luttons comme Paul a dit, nous luttons, nous faisons tout, pour tout comment na boyenge beni ya bonzambe. C'est tout lutte. C'est pas Paul a dit, Paul a dit, toujours kosomo tantôt de manière d'une autre. C'est-à-dire que pour la chose qu'on te dit, quand tu marches, ça peut arriver que Kokoya, mais tellement pour dire que l'homme reste l'homme. Alors, Michel Bakende dans ce monde de ville, dans ce monde des hommes, alors que moi, ange, c'est ce que je bateau. Na mukila bato zana homme ange te ni moi ange te pour muto begengana ni ngala balka moi moko azala ange na bala mobali moko azala ange azala kate mobali nyo azala ba défaut mo so azala ba défaut na ye. La Bible nous demande d'avoir un grand cœur tant bobalani au supporter moninga supporter moninga, vous faites le parcours beaucoup que si mokano na Nzambe, c'est ça la vie. Alors lié banda zo ba carrière azuma mituka azuma ba pango azala ba moyen nyoso. Qu'est-ce qui manque? Michel Bakende a balapé moi si moko toye baye abotabana avanda. Donc c'est pour dire que Michel Bakende il est parmi les faux chantres. Il y a Moka Kishasa. Laisse-moi dire mon frère, dire cela ce n'est pas un péché, ce n'est pas non, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas le méchanceté. Il nous a déçus. Mais vous êtes pas je vous dis non. Je ne peux pas. Alors maintenant je vais le soutenir avec quoi? Avec quel bâton? Avant que comme on a trouvé dans un film. Ah bon? Ah oui, avant comme on a trouvé dans un film. Il y a des films où il a la masoko ya moto yo musenzi. Toto pas mais non, to comment on encourager été? Bon, Nzambali mise non, Nzambali mise la masumu ya boye. Deuxième fois encore. Mais il est le Dieu miséricordieux quand même. Oui, Dieu va toujours le pardonner mais pour le moment d'abord, il doit passer par les censures, Yanzambe. Ah bon? Oui. Tu vois, tu as un bon côté. Bon, bah, il faut que mon ami soit battu. Il a ma bête. Tu as dit que Michel, d'abord, il y a un bobo. Yango, bah, français, bah, le biquet. Il y a des gens qui vendent à Kanaye, n'a pas eu besoin de Zali. Les Français disent, n'a pas eu besoin de le bien français, il y a des gens qui vendent à Kanaye, n'a pas eu besoin de Zali. Pour dire que, na muto, oh, il faut y avoir bien. Au courrier, il n'a pas clic. Na ba clair ba yazo vandel ndoke ba moto azanani un faux pasteur avant na kana ba faux pasteur un faux chantre avant na kana ba faux chantre moi c'est liban akuba na moi c'est ndombate moi c'est moi c'est liban akuba na kusala ba kopla ba sa ba ndumba ba kana ba fête jamais
so mona basi bandumba bazaka paka click na bango basi bandumba basi ba musique bazaka ba click na bango ndenge wana le basi pa bambala bazaka penda ba click na bango yango ba français balobi yebisanga muto zo vanda na ye nga pe na koyebisa nini yo ozali c'est ce qui prouve que ndeko na biso Michel Bakende azana club wana ya ba chance okita ba yembi ba kota po bazwa ba kota ba yeka yo ko yembo na ka ezaka pamba yembe c'est quoi tikene yebisa papa na nga tikene makambo wana tikene makambo wana ngaba bo na sentir ko ba eza conviction muri mo centre pe bana zali bana makambo on mo mo centre alo bakana ko convaincre ko tali sorte que ya na molimo mo centre ko mo lo bakya ko ti ba majeur mais ba œuvre mo centre. Ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Et là, faiblesse, alors, la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Il n'y a plus moyen de dire beaucoup de choses, c'est par les œuvres qu'on va découvrir que Oaza et Nzambe, Oaza la chair est faible, non? La chair est faible. Oui, je ne te dis qu'on ne vient pas. Nous autres, on a Boulembo. Mais quel est Boulembo? Magie à tango ya kala, ezaki ya kobata manasima. Papa akei bana bayibite ke papa akendaka. Mama pe ayibite ke mama akenda, papa akendaka. Muninga bavanda ka mibale boye mais muninga za kuna mais muninga ya bakateke muninga nanga oyo azaka kuna. Nous sommes dans le moment où la Bible avait déjà dit il y a des moments où toutes les œuvres des ténèbres seront mises en polélé. Yango moyen lelo, oyebi ke basa ba inaugurer jour des démons. Na poto. Na ba parlement ebele ba déclarer ba inaugurer journée mobimba ba démon ba nyonso bazo kota na nzela ba lati ba masque moi ba masque ozo mona ye koto mikolo ya ba tant ba fête moi ba lata ba masque ba nyoka ba masque za biloko ba formé parce que baza na journée moko ba chi par année o ba nyonso ba poto ba okendaka bazo kende ko fêter journée ba démon ba lati ba masque tout ça c'est pour dire que bazo inaugurer bazo misa makambo na poisa na États-Unis ba sali temple na monument il y a Satan ba publier ba inaugurer yango ba bakunu kende ko semble publiquement ba tebe ba kotikil tango pe ba yembi ba zongi makambo ça suya koleté pour dire que ba pesi ordre makambo na lobaka maintenant il faut ba tuba landanga o balanda kanga la pas passé ina ba année passée balandanga makambo na zo ba oyo to komi na monde mystique ba lobi boy so ningo za mutna bango ba so peso elembo sengelo sala na miso bato poto prouver que yo za ya biso. C'est pourquoi maintenant ba komi ko obligé bango ba bilemo musu mlembo moko boye ba sala ngona miso bato bato so ba poto monde wana de toutes les façons comme na église na ye fois sala moi sili moko boye pour ala ki bango ke ngai na sala ki boye ya mona mutu moko la kata mboka ke ça a invité Edingwe na église na ye Edingwe a tellement na miso bato nyo sala bike o ya za ya Nzambe asili wana a invité wera yepe na église a tellement kaka liboso a chéri ya teka wana wera lobi oh bon ba église nyonso bandi nyonso onde ya Nzambe ezalaki recommandation ya monde des ténèbres ba biso comme oye pa na biso peso ba force to utende biso ba élément na biso o présenter bango na chair na yo lo bakawana o koleka ya moto wana ezaki pamba te ezaki lo lenge ya ko instaurer lo komoko bos mystique na chair po yangala mais bato ani bazo mona ngote ba mona ka wera telemi liboso bato alo ba botala oyo ndaza pasteur ya Nzambe a invité ka wera a invité pe kabundi a invité ki nani Edingo après 2 semaines tout le monde Edingo azongi makambo ba catch na ba makis mais tout mais ya le big Edingo abongo motem tout le monde wera abongo motem après quelques jours tout le monde wera bête ba musique a continué ko bête c'était l'ordre donné na mystique ya mona ba bazo ba keke ba sala ba mistapi ba sala n'importe quoi et ça recommandation le biso za ya biso et sengeli to mono na bilembo aboye sala boye makambo ki mutakala wana to mona eza makambo pamba te ndeko na ngai papa Alvin oza na expérience makambo o kala ya musala Nzambe ozo sala bandi ngule lote ndenge ndeko na biso auti koloba aw tozaki pe to mona basala Nzambe be ba yembi kala o ngape na yebi basumukaka mais to mona jamais mutakana bango ba publier ba ordinateur bandi le lote bonete banda kala hein ordinateur bandi le lote ordinateur bandi le lote ordinateur makambo kala pourquoi bango ba pirata bango ba mutakana bango te et Tomé Kai Michel Bagende première fois Isaki bongo la deuxième fois ce que Eza ba priaté ya liboso Isaki moko andimaki asalaki ndengo wana ba pièce pa mwana mwasi wana atindela kiye asenge bolimbi ce que yambala mibale Eza sunini mwana mwasi mususu to yesaka muyembe abana basi c'est ce qui prouve qu'il n'est pas un vrai chrétien c'est un faux
chrétien à 100%, même pas à 95%, 99%. Un faux chrétien à 100%. Il n'a pas la crainte de Dieu. D'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il est appelé de Dieu? Parce que Yemba Zata, moi, oui, ça va, je ne disconviens pas. Alors nous parlons des effets qui s'est passé. Ndekunabiso Michel Bakende, et ça dit que quand Ndekunabiso Jijika, Wauti Koloba, alors il faut se retirer. Na coupe abayem, il faut se retirer. Atika la musique. Avanda. Alukelungu na nzambe, ce qui est demandé à Kobengama, ce qui est allé Kopenga, Pengui, que ba Pengui sié, Azonga. Mais c'est que moi je sais, n'a senti conviction innocente, Michel Bakende a Penguité. Et ça a été des erreurs à salité. De l'âme et conscience à Kota. Pour Azoua, Basixé, Azoua, Bambongo, Achajebi, tout à l'heure, Basala, papa. Bana Bakasalak. David, David Asaganin. David, Bamabo, Asala, papa. David, vous savez, dans ce monde, il n'y a personne qui a atteint même la dimension de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dis-moi le mal de David que tu connais bien. Mais après. Mais après ça, dis-moi encore après. Dis-moi après. Quand David, poussé par la chair, par la convoitise, a tali moi ça moninga, à se pédicier, comme à Zaki Mokonzi. Azui moi suana abomisi mobali naye mais tango asali yango nzamba tindi le prophète et tango yoka message qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David kende na psaume 51 David a se repenta David a lela David a mis seul na bazelo na nzoto David a kota muzinda loka nzamba a comprendre comme nga David na boma Goliath oui batbeta maboko oui na longa ba Philistin oui et tikla ka eloko moko na tikla kolonga na vie nanga te zanzoto makilaka ya poko ya tata nanga ezo agir nsinga oyo e bimisinga na kiti ya bokonzi e kei e tindinga pona kende kolia biloko na se ya mesa o mesa tondi pena biloko ya kolia ya ngai me na tiki biloko nanga kolia na ke na se ya mesa cause ya makila ya bakoko eza na kati na ngai David alela à part là à partir de là tout le monde vit à David ata mokolo moko takuya dans d'autres pages Michel Bakende a sacré repentance. Oui, bande ko boli misangai et piège komaka mutakala wana oui ezaki ngai na mona ezaki mwasi na ngai mwasi ya sale lekwan. Tourner to bande ko bato balobaki. Bis ata ngai na lobaki nzamba blembisa ye. Moi na semna binzambe limbisa mwana oyo, la limbisa mwana oyo. A wuchi ko banda bato ba piège ndenga lobi un peu andimi limbisa. Mais ça se répète encore. Pour dire que c'est toute une vie. Non, bah pirater. Papa. Ce que vous pirater ndengeni papa nangai. Ba pirater ndengeni. Ka yende ba ko pirater, ba kende ko pirater ka ye Michel ba kende pour la deuxième fois encore ba pirater ba piler mutakana iponda. Mona mo sala pour tout va bien. Mais yena bambo no sazango akuba la moste. Ana mituka, ana bambongo, ana bapango, akende ka poto le ko muta akende na wenze ya akena tonga zongi. Mais nazigita. Mais pour barka moi soyo d'ailleurs parlement ekomi alobi $500. Akoba ta moi si. Tu vois que moi c'est ange. Moi c'est ange atala mukila bato. Michel Bakende bazana bakiko ngo na yibe ba passe na yebi babala kate bazakara basebe na ba poto, batela ka ba mbongo. Mais je vous dis ce sont des choses que moi je Bakende azamwa na bana na bota bakende na kocha na tele na kocha na bachi na soit tan 10e mais na bana na boto 11e génération. Bakende ka mikolo même pas ni 15 ans 20 ans na makamwanza. Aza parmi bakiko nga na yebi. Bon, pour des raisons. Pour des raisons. Non, c'est pas important. Non, c'est bon, le bon. Moi, je suis victime. Je suis victime. Combien de femmes? Combien de femmes? Si je les côté. Combien de femmes qui me proposent? Ou papa nga c'est pas yo, na côté de mbongo, ya ko boto fêter. Combien de fois? Parce que je ne veux plus. Et puis nous, on a beau dire que vous avez un gars pour un bon pour l'unité. On a un gars qui personne et coquin en alina, mais là-bas, maman temble, c'est fini. Natama le mouton n'a pas filmé, mais il y a un gars qui a un
Vous voyez, azala kata ba clic pasteur papa Alvin écrit qu'on est ali. Monto avandi a na poto, il a même 50 femmes, 60 femmes bazana ba mongo ebele ba tinde ba mbona ba compte. Il aza parmi batouana. Na ko baza clic moko ya ba oyo to na asu na ni oso le makambo to peut peut kanda makasi. Papa netu yoza papa, oza homme de Dieu. Conseil ni no ko pesa na mwana na okasi. Na milito d'abord conseil na kopesa na conseil de le bique à se retirer d'abord avant de nasser. Avant d'attendre mon côté. À ça à tête défense mon côté. D'abord si moi j'étais lui et que je ne connais aucun problème, je vais rester en silence. Na kangi muloko. Na continue na bonzambe. Na luki nzambe, nzambe loba. Na zo peste moi changa moko. En 94 ngana lodja na mission. 94 na zaki na lodja na mission. Comme na lodge na mission évangélique na teye lodge j'étais déclaré comme anganga pour bango nganga bango anganga donc pasteur na za anganga pour babenganga anganga na kole na tambula koni asali une année et demie na mission na lodge mais yoki likambo extrêmement kangai tellement que dimension ça qui a makasi dimension ça qui a makasi ba boîte ba kambo ya mini le salamaka ba iteze moi si na église Bethel ya masse oyo ya Bethel na lodge pour déclarer que aloba que ndokoloba yebisa ba 5 ngai pasteur obozo mo asala ba bikam oyo akamuba nanga toleka na ye na mitali na bulenge nanga nyonso natika nyonso nazan na kumi mukolo 94 nazaki na moi jeune makasi pour la pese bo mulanga il kala et pas na Zambie 94 wan na lelaka na matu sur la cherté je fais un mois na kata lodja nazo butu nazo tambola bato la dinga na bimbu butu nazo tambola nazo lela Nzambe bo mo nanga mo bima na pesa yo mona mo so ngana yebiete a témoigner que ngana za mobali na ye bato so ba croire yo so ngana sana mboko oyo ekwei balubika ya so za nganga to bano biso pasteur za nganga meyoka na kolele wona ngana lubani e anyu ote que son homme de la moi si se réponse un peu parce que nous akufa nzamba eko frapper moi na liboma ngana zo lela le nzambe qui te défend ta cause et Dieu avait descendu nzamba kitaka pe a frapper moi na liboma na kata liboma après liboma moi sa atubelaka et que eza pambate ba itizaka ye pour le babongo et c'est fini yeso qui azali ayebi kamote comme nzamba la mibale akanga munoko abata bangomba atikata misikango aluka nzambe si ayibiri kambote et point embaka ndenge ndeko jusqu'à lobiwan aluka nzambe aluka ce qui a soit ça pour la minute on a douté que ya bandaka na nzambe mais ce qui a bandaka na nzambe sokoyo atika munoko atika ta kotinda ba télévision pesa bango mongo po balobele po bazala ba mbongo batinda batna bango moko boye ba mata ba télévision balobela ye ba défendre ye atika makambo ba défendre ye atika ka batu ba critiquer ye andi ba critique aluke longi na nzambe po nzamba ya côté de musée to mona lo yembo ya sika pe vie ya sika on a besoin de makambo ya sika qui peut amener les gens na bon nzambe. Pourquoi Michel Makel quand toujours Michel Makel azana clique oyo ya ba pasteur na ba yembi oyo baba la kate ba côté peut-être à cause de na ba geke pour azana mbongo azana nyonso qui empêche pour bala te bas non sazo courtoisie wana zo kutana bango taka ba démon donc total bien frère oyo à cause de côté pe ba alliance wana ba keke ba pasteur ba ko bala te ba yemba ba ko bala te ozu yango vandi ya yaka na butu mais na moyo oyo azo sala ba makambo na bana basi azo koso bango nde mouvement ya kota pour bazo ba succès bazo bloquer belé. Moi je peux conclure ça dans le sens là. Donc alors Michel Bakende na eloko ya sali de susu oyo vraiment nazo le bakama lo bande tirer a tika makambo ko se défendre kotinda ba télévision ko pesa mbongo mokende ko belanga te alukande nzambe oyo soki nzambe wana nde mutabenga kaye et que moi de moi soit na pirater ye pour que va publier mutakana na le susu ya yebili kambote atanga munoko. C'est ça, il doit rester calme pour que nzamba tellement abundela ye pour justifier. Mais il n'est pas question qu'il y a tellement bande ko justifier après ce bato bambongo ba kende ko lebela ye. Non. Donc pour nangai na lobi ke bande kuna biso mingi ba yembi nebi ke ba yembi ebele ba kota kuna pamba te c'est appartient à ba pasteur ba faux pasteur ne ba kotise ba clique non ça ba yembi ebele na kata mundu wana kota pe koto pose à succès ou ça la boue. C'est ça, c'est ce qui se passe. Donc
De ma part, na le coefficient ebele ya kolobate conseil na ngai na kopesa conseil te ya bobo conseil na ngai ça que c'est réellement que ya yebili kambo te alors se retirer atikala makambo na koyemba alo kanzambe jusqu'à ce que nzambe moko ya kolobela yeke atinda ka bato ba télévision ba keleke de boy d'abord 1 et 2 il nous a déçus pour la deuxième fois encore il a déçu le corps de Christ quand ndenge ndeko jusqu'à lobby na ko 5 ke ba frère nyonso ba chrétien nyonso ba yemba musique na ye tenga pe na lobby ndenge wana ba ndeko basi mibale ba libumu na ye botumba kutumba botumba si ya ko boka jusqu'à ce qu'il doit se repentir nga nazo répéter ka maloba o jusqu'à lobby wana pour le moment ba yeba ko kata musique na ye te président le tomo moko te aluka na longi na nzambe ata de ko nzambe boni maloba mabeboye maloba mabete pasteur bon pasteur ça rendait nini o yesu ta rotaki na temple ko ba temple ba to ça n'importe quoi la temple yesu ataki mo na nzambe afala be bon nga na yeka pona bino bo vanda zo fimba beta ba to renverser ba mesa oh bien ça méchant il n'est pas il est faux yesu anima ke ba benga il est faux mais abeta fimbo ba bazonga oh to che mafuta na mutakala be Alex ba deuxième fois to na mutakala na kata ba télévision que bazo triquer et ça ba recommandation monde de ténèbres ou ba pesa ka bango ba sala ngobongo po après c'est au moins tango sala kango a 5 bolimis au moins kenga matakete talaka tango a 5 bolimis wa ngane be soit disant bolimis ça dit ko mascarade mais tango sala ki le kambo mutakala de molisa makiwana tala na simo wana makambo sala na ye ba mbongo azuwa ndinga mata su makasi ya ba bisenge su elema wana bwa kango de susu ya ba bwa ki ba elema wana ba moko ba ibima monde wana makenda bozongela nzambe abozongela nzambe nga clair na lubi zongela nzambe oh zongela nzambe frère oh kufa pamba to ko semba 50 ans te na mundo wana ko semba 50 ans te ko kufa zongela nzambe so yemba ka story ya solo zongela nzambe. Merci pasteur Jean-Félix. Oh là là. Merci na bande nyonso bazolanda biso bonzambe na bonzambe. Yesu nde mosuki si les man ne triomphe jamais. Pasteur Jean-Félix, tokoti ce qu'on a marqué bonzambe. Réaction non par rapport à après matin à Moïse Mbiye, bande de communauté cité Bethel, na mo ba pasteur Moussous Bazala qui mécontent, ba côté réunion mon voté ba sanganité za ba doyen ya église ya communauté cité Bethel, et za ba doyen, et za ba oyo bazali pour le moment dans le cadre cité Bethel, ba côté réunion mon voté ba sanganité ndenge ba disciple ba sala pour que ba luka disciple a remplacé Jida, ba côté qui prière bona bo ba côté prière était réunion mon côté bazala qui surpris comme on a que ba pasteur apôtre Mutombo o ya dali na église mususu abimela na communauté ya cité Bethel ta wuta na nzambe malam ba sonika futa ba pasteur musu Balbert ka 15 ans ba tchemba Moïse Mbiye en pleine matanga représentant légal ya église cité Bethel omonyo ndeni oui na ko appuyer ngo à 50% et n'a qu'au détruire au moins à 50%. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela pour que je sois équilibré. Équilibré pour bien dire. Donc, n'a qu'à annoncer pas Batomoussous, au Bayebi Makambote. Pour nous tous, nous sommes les enfants de Bethel. On a vu que nous sommes 95. Nous sommes à Lodja, à Mission, 95. Nous sommes à Génie. Yo Michel Bonheur 5 vous avez acheté peut-être banda okuluma peut-être banda bazo ya na ngai que son âme se repose un peu peut-être banda aussi na loboko batinda yo ndie biso to zaki déjà des adultes to nyoko manakata Bethel na ba lode ba fofo ba to kenda kuna. Donc tout ce qui se passe dans Bethel na une information sûre et certaine. Et puis information zo boza information sûre et certaine. Et ça ni kankenza et ça ni kafuta ni Mutombo Kalombo nde badimi ke ya sala mukonzi ya Bethel te. Avant que papa Mbiye Moulache akufa, il y a eu une réunion extraordinaire où les kaki na Bethel. Et les kaki tous les dirigeants à Bethel basaki ba pasteur nous se renommé ba comité de terre nous swana bazalaki. Papa avandaki, Moïse peut avandaki. Ba sololi papa était en vie. À lobby to revoir ba statut il y a église. Ba revoir ba élément, ba leki na vote. Ba lobby to ningi to voter un secrétaire général il y a église.
na katikati ya vote wana basalaki na réunion wana ba serviteur papa azaki envie ba voter Moïse Mbi comme secrétaire de l'église Bethel na miso ba pasteur nyonso à Bethel basalaki tana zo ba landanga là papa Moïse Mbi na kufakite était encore en vie c'est-à-dire réunion wana ba voter ba loi ya sika ba lokisko yo nanya ko la secrétaire ya église ba poni Moïse Mbi nde ba chaki wana. Et après quelques mois, presque 5-6 mois, nous avons papa qui a été poto à Koufi. Automatiquement, selon hiérarchie de l'église, quand un représentant est Koufi, s'il n'y avait pas vice-représentant, c'est le secrétaire qui doit remplacer automatiquement. C'est comme ça. Dans toutes les églises, c'est n'importe quoi. Quand il faut parler, je parle ce qu'il faut parler avec point de vue. Ce que ça malbe na kocha mabel musapi ce que ça bolamu na chi bolamu na musapi donc ezate que Moïse Mbindi mutasala tout pour azmata ezalaki voter pendant que son père était en vie réunion salamaka basa na Nzambe basali vote est tombé du konaye bato ba poné yete yazana représentant mais comme pasteur il y a église centrale mutu église naye alors tant papa a koufi automatiquement c'est lui qui doit remplacer. C'est lui qui doit remplacer. Ce n'est pas dire que Moutomboukalom et les autres, non. Bon, je sais que Batouakolo Bandengwana parce que Bazo, Bato, Yuana, Bakenda Kotié Maboko, Bazana crédibilité pensa Makasta la Katabana Nanzambi. Ah bon? Nakata pour Christ. Au contre la Baniminayo, 1000, 10 000, n'existe pas Banimakayo. Mais sur 10 millions, Babo Yo, Zana, 10 000, 15 000 bandimi. Mais sur 10 millions de bandimi, Bazo Boyo, là, il faut redire. Donc, bato bako douter parce que bayebi ke bato oyo wana bazo tanga vi na bango za douter na makambo ensemble bato base balobelela bango makambo ebele bato base bomona makambo bebe mabe na nzoto na bango yango bato bakomi ko douter ko bate cause la rangement na bango e basali na monde wana bo bacha yete eza bango bachi Moïse Mbi pasteur te mais cause la Moïse Mbi pasteur et bandaki et bandaki na réunion au basalaki extraordinaire avant papa akufa basale élection parmi topona secrétaire de Moïse Mbi Alekaka. C'est que les informations que j'avais eues après réunion wana et l'équipe à moi papa akufa automatiquement c'est Moïse Mbi qui doit prendre l'élan il y a église. Alors étant à côté de cette église surtout monique communauté à monique Moïse Mbi a se comporter convenablement, mais là c'est la communauté qui va dire non, mais pour le moment, c'est lui. Oh, bah, mais maïta, bah, botake pas maman, botaye, bah, maman, botaye, bah, mais dans autres boy. Baza wana kata Bethel, baza wana Bethel. Et tant que l'élection, on a bazar qui wana. L'élection est tombée que Moïse a la secrétaire. C'est ça que moi j'avais appris. Et après, papa Koufi, automatiquement c'est lui qui doit monter. Tout ce qu'il a, il peut avoir chance. Tout le monde dit que la communauté Bethel. Soit Tamoussa comme malam, tu peux te mabou, mais soit Tamoussa comme mabé, tu peux crier, communauté qu'on soit censure le colonnaïe. Puis bah coûter inassé mais pour le moment azo mérité pour mais y a des secrétaires l'église azona no ebonge atambusa to pesa moi chance to mona ndinga kutambusa d'abord to pesa moi chance. Merci beaucoup prophète Jean-Félix to comme na suka ya émission na biso lilo ba ya suka ezali réaction par rapport Denis de Sasidiki ndenge asidiki contre apôtre Mutombo contre Kakenza contre Sonic Kafuta Sidiki bango makasi ndenge nini bango ba bengi karabango basali crit na bango ba kenoko tchela Moïse Mbi mabo ba prier ba boy ko benga Denis les satikali na ban asilika ki makasi. Allez-y comprendre aussi que on a des les attaques mutabiche bechebe mutabiche bechebe ba tabiche bechebe les soi-disant les soi-disant prophètes des nations. Donc basa ba tabiche bozaba legisi manaye il faut qu'on respecte mikolo na musala nzambe abanaka la makamu ya sala bino bosala ngoto ya sala nini ngama kamuna sali ya tsate ba stade yo te ya sala ya ta kutono stade za ko za bilima ba yakina stade yo ko yebati yo beneni mutoko benda bilima ba ina stade makamunga na sala ya sala ngote po ba boite ba tambote la bina ye boite re la tambote un four re ya 15 ans 20 ans a za guérite na ministère na ye hein to que bien
Un fou à 25 ans, jamais guéri dans le ministère, un boité connu, jamais à Tamboulaté dans le ministère, un aveugle connu, jamais. Mais tout ça, bébé Lemboan. Mais tout le monde a fait des vidéos, des témoignages. Ya ouais, mais c'est pas bango banda c'est moi témoignage témoignage ongas. Ba que so moto wa piso na bandu so na mbukasa na fin ba na ye awa nande ko na ye mama mo ka vandi na kacheze mo ka tamuka na ye ba pese ja mbongo nande ko na mbongo. Etaba o de Jésus mo ta tremi akumi ko sala tazo meka ko tamu o ka tambula ka di mbongo. Ndipo azo kako gloire. Ndeko. Azo kako gloire, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, prophète Jean-Félix. C'est la fin de notre émission. Votre numéro de contact, Malobana Yassou. Ah oui, numéro de contact, c'est mission Oyo, Nakolo Belezake, avant la presse mission, Malobana Souka, na fini comme moi, Malobana Moko, na Kamboya, Deli les Ouan. Deli les statiques, Kolobama Kambondé, Wanake, Bakobenga, pas qu'elle ne goûte ma boko et pas Moïse Mbi. Kocha Moïse Mbi, ma boko, ça ne demande pas tout le monde. Même 2 ou 3 personnes vont témoigner, bâtiment c'est tout les Camboueleki. Alors est-ce que quand ma boucle a mouillé, n'y a que ça de couleur Moïse Mbi. Parce que bah oh bah sembler ou on a pas quitter. Un kangenza a quitter. Bah oh on a pas sembler on a pas quitter. Faut que bah benga y peut assembler. Pour y a pas que ça nini. Nakata Moïse Mbi. Avec ce que bah biche bien pas que ça sonne. Te atika ça y a makambo ça y a za mona betel te po y a ko na betel te. Atika makambo betel na bata betel. Bo ba o ba muto ba dape ya betel te na basoni ka futa. Kangenza ataki wana za mona betel. Si bango ba ya peut-être ba kozala na nzela kangenza bon vous êtes les amis venez comme moi na ko bengo na bengo za musanzambe be musanzambe to sambili pona mwana ngamu to sambili c'est pas grave. Tout le monde déjà que comme kangenza ataki wana po kangenza za mwana apôtre mbia mulaja. Yende muta boté na michopo ya ministère. Alors azana témoignage ya makambo sa betel. Alors yende muta tellement qui on a super témoignage ya basala nza muso baza élevé to sambela ce n'est pas un péché. Il faut pas bien garder ni les pour assembler. Atika bloc on a vendre mo penser azama na betel te. Atika likambo wana suka zulu ka ba gloire alo gloire côté mususu alo gloire te poacha Moïse Mbiye maboko pala bano benga pe na za leader na chaka bato maboko na boboté. Nga ta contre yete na ta contre makambo alo baka makambo sala ke ezali normal te. Vraiment numéro na ngai ezali ke 090 59 28 133 090 59 28 133. Deuxième numéro encore c'est 081 87 754 081 87 754. Je nous appelle pour un conseil pour la prière même de loin biso tout ça même de loin je déclare et vous recevez ce que tu peux recevoir par rapport à votre foi et par rapport à ma foi et la dimension que je déclare et comme Elio peut makambo salami conseil tout ça wana prière tokosunga likambo songolo pakala on est là pour l'église corps de Christ même ceux-là qui ne sont pas dans le corps de Christ. Ok, merci beaucoup, pasteur Jean-Félix, prophète Jean-Félix. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son propre auteur. Merci Nabino Nyonstubola Nagibiso, Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakulobake, Nzambabo, Tokwaye Wapi. Bien-aimé dans les Seigneurs. Merci à notre commandé, Oyazasima Caméra. Bye.